Bonjour la famille, bienvenue sur ma Solo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez la Solo Kimbang TV.
Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Oye! Na kombo ya chef spirituel, représentant légal, topesi merci. Merci ya liboso na bakonzi ya l'État, surtout commandant 12e région militaire, tomoni atindi délégation pona koya kokunda ndeko na biso colonel Lutezadio. Chef délégation kende kozongi sape merci au nom ya chef spirituel na ndenge a honoré biso atindi bakonzi minene ndenge bomoni bango kuna na tribune baye po bakunda ndeko na biso. Merci tokopesa na ye moko mokonzi ya Lingomba. Susi na biso ezala famille ezala ya biso moneri ezalaki ete omonye Lutezadio ya kokunda manankamba. C'est vrai, ba prédécesseur na ye colonel Yefa Satika biso, Major Kandulu, colonel Salambi, bayaki kokundama awa parmi les premiers pionniers ya omoneri oyo bakotisaki ba paroisse église Kimbangisi na Bakan. Déjà ye aza 5e. Aussi to perdre déjà 4 aumôniers parmi ba pionniers, mais ye aza 5e. 4e ya kofelaki na Kisangani, il n'était pas possible que aya na Nkamba. Mais bao mususu to ba 3 bakundami awa na Nkamba. Tangu ya tiki biso, on s'était dit il fallait à tout prix pe akundama na Nkamba. Pourquoi Nkamba pambate omoneri tata Simo Kimbangu nde a crééaki papa Jangenda. Et ba omonye nyonso surtout la première crème ezalaki recommandation ya yemboko tata Simo Kimbangu. Alors ndenge basilisi carrière na bango Lingomba tindaki bango na armée lokola mission esili il faut bazonga bapema njoto na bango ezalawa na Nkamba esika mukonja tindaki bango. Yango to bundaki nazana esengo encore bana. Merci na courage ya bana. C'est une leçon morale biso nyonso ndenge tozali. Le plus beau cadeau qu'on peut laisser aux enfants c'est kotika bango na maboko ya Nzambe. Pambate tangu bazana kati ya église bazo salela Nzambe même siko zo kende soyez heureux pambate derrière vous misala nyonso bakosala na Lingomba misala wana ko rejoindre pe yo esika okay ko pe. Mais ce que tiki bana libanda malheur pour vous. Pambate osali lokola misala pon. J'ai apprécié bana babengi ngai na proposé que il faut t'attaquer na Nkamba. Bango pe balobi d'accord papa nous sommes d'accord. Voilà ensemble na famille na biso Lingomba toyeko kunda ndeko na biso na Nkamba. Tangu pe Mbuta Salambi akufaki colonel Salambi eri ya kopesa au revoir na chef spirituel ya ayebisa kingai était pour moi je n'ai pas une perte pambate bana na ye nyonso batikali na Lingomba. Pour lui papa chef spirituel alobaki azana perte te puisque bana bazali. À vous les enfants, je pense que papa Betitolo tata salalaki ye ndenge asilisi course na ye normalement. Bolungwa na Lingomba te. Vina ye nyonso mobimba asilisi. C'est une honte et que bana ya pasteur si matata ko kufa to situkano bakomiso ki wapi. Ça c'est une honte pour la famille. Botikala na Lingomba boko ba msala otata asalaki bosunga ye sika kei de façon que azala na fier esika azali. Merci na ba papa aumônier puisque bango nyonso bakangi motema ndenge bomoni biso bauti na ba province ba région militaire ebele to sangani wana bango nyonso bazaki déterminé ya ko accompagner papa na biso na dernière demeure na ye. À vous papa aumônier, merci na présence na bino. Merci na Lingomba. Tomoni papa de la ville pour des raisons ya misala baza partager otozolo banini individu aza église te. Le kolaye papa de la ville aza empêché
Mais il n'est pas l'église à déléguer Moulandaminaye, papa inspecteur, papa Sokokei, évangéliste. Merci papa. Pesape Matondi na papa de la vie. Pambate, vous êtes suffisamment représenté. Topesi, merci. Surtout, Bakolo Mbok. Bayambi biso bien. Pona bano kimbangiste. Bandeko baye pour la première fois. Liboso, toza kolelela kuna pembeni ya Nkamba, baer msusu na kati ya Nkamba. Mais Lingomba, chaque fois qu'il y a des activités, qu'il y a matanga, ils ont perturbé Lingomba. Nde bazui option ya koya kolelela ao. Mingi bakomituna pourquoi ao tout ça non pour que totika misala Lingomba et salama normalement nambanza. Dino yoso baza physiquement présent, merci. Nalinga kina bosana effectivement collège pe aza représenté. Merci Bambuta ya collège koya honorer biso pambate biso toza batinda mina l'état et chaque fois que nous sommes éprouvés nous avons des difficultés, il faut qu'on sente que l'église mère qui nous a envoyés est derrière nous. Le sens que nous sommes les envoyés et si ka tozali toza batinda mi et pas na bango. Merci na présence na bino. Na kanisi matanga na église kimbangiste après enterrement et sili. Le reste famille tokoyeba ndenge nini ville Nkamba asalaka après enterrement. Mais officiellement soki tokundi matanga et sili baoyo balingi kozonga bazongi. Baoyo bakotikala problème ezate de façon que bakutana msusu na mukonzi tout ça dépend na ndenge tokoyoke la programme kuna tokosenga soki service de protocole azali asungi biso kopesa mwa secret et puis tokabwani mbala moko tokei matanga sima matanga tozongi kuna esika balakisa biso ya kolala. Je sais quand il était à Kisangani nazalaki encore adjoint ya colonel Yefa. Il m'avait vu pour dire que à Oumelikuna na Kisangani il fallait à déplacer. Et sa mutation, c'est moi qui l'avais conçu. Nandenge ayaki na Congo central. De façon que Bajen baya relève pamba tendenge bo bandiko kende to bandiko kende moko. Je ne sais pas ce trou là comment on peut le combler. Soki bino bosololi na tata simo kimbango te aluka relève poete a combler ba video bizotika na yango biso nyonso to pesio au revoir esika uzokende mais kanisa institution moneri ba video bozo créer et comme ebele bosunga biso et que ba video ezala combler poete institution ekufate et souffrir te puisque za œuvre ya tata Jangenda yemoko a créé kiyango. Mingi kati na biso tata ba mingi ba mituna ka ba soda iske ba kokota lol. Soki totali Luc 3 verset 14 ba soda nkolo Yesu azoteya ba soda batuna kiye. Batu nyonso bazotuna toko sala ndenge nini po tokota tozo bokonja likolo. Mais na ba soda alobaki nini? Ko sala extorsion te. Contentez-vous de votre sort. C'est pour dire que après ça qui bisope condition pour toko talola. Mais mingi bakanisa kasuka moni soda azomona kaka mutu masuma kokota lola te. Ye akufi musala soda soki ba condition mibale oyo asalelaki yango akokota soka salelaki ba condition Jésus-Christ ne nous avait pas donné beaucoup de charges. Tika extorsion, tika koiba, contentez-vous de votre sol, royaume des cieux, porte na yango ezapole le pona yo. A part nyoso mike boko kanisa asala ka boya asala akokota lola te waya to kokota lola. Na tozana elike ke ndeko na biso pe azala ki kote ya basoda musala oyo asali akokota lola. To silisi na kombo tata mwana mulimu santu. Amen. Amen. To bondela.
Tata Njambe nkolo yesu tata Simon Kimbangu Kiangani. Njambe Molimo Santo, lukumu kembo epai na yo. Ndeko na biso akufi na kati ya mosala ya Njambe. Tozana elike misala na ye ekolanda ye. Mokili pe avandi auti eza ya masumu. Masumu mususu ezalaka volontaire, mususu involontaire. Na yango tosengi tata Molimo Santo, limbisa nyonso ya mabe asali. Tala bana, tala mama. Tango tosalaki inauguration le 17 mars, eloko moko tosengaki yo kanisa bana. Eloko mususu kopesa biso comme cadeau te papa bana. Pamba te bango nde relève. Atiki bana, yo moko pambola bana. Ete bakoba na musala oyo bakoba pe na mapamboli. Eke mukolo suka baloba ete kosalela Njambe eleki malamu. Bandako na bango batiki misala baye ko accompagner po ete bakunda ndeko na biso. Njela na bango ezala polele, séjour na nkambo ezala kimia bazonga pe na kimia. Tala bakonzi armé batiki misala na susi ya ko accompagner musali ya Njambe. Oyo nyonso sacrifice basali ya kotambola kanisela bango. Promotion ya ba fonction ba grade et salamatango bazozonga. Ba famille na bango ezala pe na kimia. Biso nyonso totika ki bandako na susi ya kokunda ndeko na biso. Yepe ozala na ye longo mpweta pema na kimia mutungisi ezala na bawe batikalite pamba te asalela kiyo. Pesa biso kimia na njoto pe na mulimu. Pesa biso pe sécurité spirituelle. Séjour na biso nyonso na nkambe ile kamalamu na kombo tata mwana Molimo Santo. Amen. Été to kotisa équipe ya oraison funèbre. Monsieur l'aumônier en chef, autant pour moi. Clairon, garde à vous. Clairon, ouvrez les bancs. Ouvrez les bancs. Armes au pied, repos. Monsieur l'aumônier en chef, représentant personnel de son éminence, le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste mondiale. Monsieur le représentant du commandant de la 12e région militaire. Messieurs, mesdames, les membres du collège. Monsieur le chef de la ville sainte d'Enkamba. Messieurs les officiers aumôniers des forces armées, sous-officiers, caporaux, soldats. C'est avec tristesse, douleur au cœur et consternation que je prends la parole en ce moment suite au malheur qui endeuille les forces armées de la République démocratique du Congo en général, la 12e région militaire en particulier et l'église kimbangiste qui pleure leur pasteur. Nous voici réunis en ces lieux pour rendre les derniers hommages et conduire à sa dernière demeure notre compagnon d'armes, feu le colonel pasteur Luteza de Nsam Georges, que la mort a arraché à notre affection depuis le dimanche 22 mars 2026 vers 13h à l'hôpital militaire de garnison de Matadi au camp Rejaf, suite d'une longue maladie. La mort, encore elle, et toujours elle, c'est une fatalité. Le célèbre cinéaste Alain Delon, à propos de la mort, a eu les mots justes, je cite: « La mort est la seule chose au monde dont nous soyons sûrs. C'est une question de temps. Combien d'années me reste-t-il à vivre? Je peux aller jusqu'à 90 ans, 72 ans, 100 ans, etc. Ce n'est pas moi qui décide, c'est l'autre là-haut. » Beaucoup se posent la question de savoir qui était l'illustre disparu.
Le feu colonel, le révérend pasteur Luteza Dionsam Georges, est né en Pongo Kiba le 3 août 1959. Fils d'un Toleo Wansamu, décédé, et de Mimbunu Selipa, décédé aussi, originaire du village de Mpongo Kiba, secteur Kimbanza, territoire de Luozi, district du Cataract et province du Congo central. Il a fait ses études primaires à l'école primaire de Mpombo Kiba, diplômé d'état des humanités scientifiques, option maths physique en 1981. Il a eu son diplôme de licence en théologie de la faculté Kimbangiste de Lutendele en 1989 en qualité de révérend pasteur. Il fut animé par l'amour de servir la patrie sous le drapeau et s'est incorporé dans les rangs des forces armées zaïroises le 1er juillet 1991 à Kinshasa. Colonel Luteza Dio, en sa qualité d'aumônier kimbanguiste, a exercé sans relâche son métier noble d'encadrer et de sauver les âmes des militaires et leurs dépendants en prêchant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Un officier modèle, gagneur d'âme, il entretenait de bonnes relations avec tout le monde. Il a exercé pendant de longues années les fonctions ci-après, aumônier kimbanguiste à la 31e région militaire dans la province orientale, aumônier kimbanguiste à la 12e région militaire du Congo central. J'ouvre une parenthèse personnelle parce que j'ai une expérience que j'ai partagée avec lui. En 2001, vers la fin de l'année, un groupe d'officiers de Kisangani fut amené Manu Militari à Goma. Lui était de ceux-là. Quand nous avons demandé, comme j'étais particulier au bureau de renseignement du commandant qui sortait des opérations de Kalemi, j'ai demandé qu'on puisse nous communiquer. Mon commandant a demandé qu'on communique la liste des nouveaux détenus qui sont arrivés. J'ai lu, j'ai parcouru, j'ai vu Georges Luteza Dionsam. Je me suis rappelé qu'un Sam chez nous signifie nouvelle. Alors je me suis interpellé, je me suis senti interpellé. Le soir, j'ai contacté mon commandant qui était à Kiseni, il est revenu. Je lui ai dit, mais il doit y avoir quelqu'un qui doit être innocent. Comment tu le sais? Moi, j'ai dit, non, lui est innocent. As-tu de nouvelles? J'ai dit, c'est un aumônier. Et l'aumônier ne combat pas, l'aumônier accompagne. À ce titre, il ne mérite pas un traitement des combattants. Il dit, bon, attendez. Il est sorti, il est allé à Yimbi, à son retour 21h, il m'appelle. Il dit, le chef dit, je porte la responsabilité, donc c'est toi qui es responsable si il est impliqué. Le matin, il m'appelle, il me dit, cherchez à faire évacuer ces capitaines-là. Je suis allé voir l'aumônier Kimbangiste de Kankatindo. Comme en face, l'aumônerie n'était pas organisée au camp, il y avait une aumônerie. Je lui ai dit, il dit, ah, ma Kambobino Basunda, c'est compliqué. J'ai expliqué à mon chef, il m'a demandé de le faire sortir du camp, de le mettre à l'aéroport et qu'on le mette dans le premier avion sur Kisangani. Voilà comment celui-ci fut un premier rescapé. 4 ans après, on s'est retrouvés ici à Matadi. Nous avons collaboré. Les services d'éducation civique et patriotique que j'anime, j'ai un chef, il n'est pas là Ngongo. Moi, je suis son adjoint, je suis pour la ville de Matadi. Collabore étroitement avec les aumôneries. Nous avons l'aumônier catholique, l'aumônier protestant. Et lui était l'ancien de tous les aumôniers présents à Matadi. À ce titre, compte tenu de son passé, nous avions quand même quelques rapprochements. Voilà un témoignage. Il a eu à participer au séminaire sur la vulgarisation du code de conduite des FARDC et des CIMIC organisé par le ministère de la Défense nationale ancien combattant. Il est de signaler que le défunt était un vaillant officier. Il a participé de loin et de près aux opérations qui se sont déroulées dans notre pays, telles que la guerre d'agression à Kisangani, dont je viens de vous rappeler un morceau. Il a vécu corps et âme. Il priait et prêchait sans cesse jusqu'à son dernier souffle. Mais avant celui-là, Dieu l'a épargné de la mort. Donc, vraiment, il aimait Dieu et Dieu l'aimait aussi. Il était avec moi, capitaine à Kisangani, puis major ici, lieutenant-colonel, enfin, colonel son dernier grade. Comme titre honorifique dans l'ordonnance portant l'admission dans l'ordre national numéro 10 de croix militaire de première et deuxième classe lui ont été décernés.
le regretté colonel Luteza Sam Georges, que nous conduisons aujourd'hui à sa dernière demeure, nous quitte ce 22 mars 2026 suite à une longue maladie, au moment où les forces armées de la République démocratique du Congo, l'église Mbangis et sa famille biologique avaient encore besoin de ses prédications et assistance. Laissant ainsi une veuve répondant au nom des révérendes Tuzolana Bazongila Bernadette et 5 orphelins, dont 3 filles et 2 garçons que vous avez vus défiler ici. Mes chers compagnons d'armes, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, au nom du commandant de la 12e région militaire ici représenté, nous saluons votre présence en ces lieux en dépit de vos multiples occupations en vue de partager la tristesse avec nous. Je profite de l'occasion pour transmettre mes condoléances les plus attristées et toute notre compassion à la famille éplorée. Dieu a donné, Dieu a repris, glorifions-le. Adieu, colonel, révérend pasteur Luteza Sam Georges, que la terre de nos ancêtres te soit douce et légère. Repose en paix dans l'éternité. Clairon, garde à vous. Présentez les armes. Fermez le banc. Arme au pied. Rep. Tosengina bandeko masoda toya kozwa peto toza na anteni bandeko masoda toya komema bafleur na anteni na Allez-y!
ngai nazali capitaine Mavungu, nazali pe pasteur na bandai kosala na disons nazosala na aumônerie ya 12e région militaire. Bon, na circonstance oyo toye kotika tata na biso, papa na biso ya molimo oyo alesi biso na bomoi na ye na molimo tozalaki na ye pe azalaki pare na ngai na libala na biso, ye nde moto aparenaki libala na biso, nde yango toyi kotika ye. Moto akufaki epesaki biso pasi mingi, feke ezali pasi me na bonzoto pasi, me na molimo ezali pasi te. Oyo ndenge papa Simon Kimbangu asengaka na biso toujours ete tobongisaka milimo na biso, pamba te na mokolo yango ya suka ndakisa oyo po ete na esengo soki tolongi ekozala esengo mingi, ndenge papa na biso papa Luteza Jonsamu George alongi, azalaki moto moko ya malamu penza, moto moko ya boboto ya boyambi, eloko penza na tire na ye na leso na zwi, azali papa moko ya boyambi pe akabolaka te, azozwa moto nyonso pe amikombolaka te, ye esika na ye amikitisaka na ye kaka. Voilà ndakisa oyo yango pe esika na mokanda Nzambe lobi ete oyo azokomikitisa Nzambe akotombola ye. Yango wana ndenge tata na biso amikitisaki, lelo tala ndenge Nzambe atomboli ye. Vraiment esengo mingi na sepeli mingi. Voilà message oyo moke oyo nakokaki kopesa nde yango wana. Merci beaucoup. Mbona ngai papa Kayoka Ilondo Carlos, tozana paroisse ya Kan Rejaf, otobengi 12e région militaire na terme basoldat. Nini souvenir ya malamu nini oyo tikali nango na tata na biso oyo atiki biso? En tout cas, merci. Souvenir ya malamu pona papa na biso nde tozalaki na ye. Papa à chaque fois soto vai na ye, azali toujours ko rappeler biso makambo ya église. Bozo solo la histoire toujours de l'église kimbangiste, parce que bango bazali ba premier omonyo papa Diangenda kota na kati ya Lingomba. Ngomo na obeto ma solo oya papa Diangenda. Vraiment azali arsenal pona ngai. O atikeli ngai ezali ya motu ya makasi. Que tu ba histoire ya église kimbangiste tant que jeune, mais nous ba histoire ya makasi o ya kala. On a souvenir à malamu papa atikeli biso pe toujours abaki to bossa na répéter to participer na ba activité nyonso ya Lingomba. Elonde ngai kebo ezali sengo malamu pona ngai na moni que papa akeko pema na kimia. Tout en deux boto. Merci beaucoup.
ya tungurwa ikatwa balonga pasi bazaya tusalila saluka nzambi mukeleka tusalila saluka nzambi mukeleka enza ya mbimba magikavuluka tobondela tosengi na nkombo misato ya bole nzambe tata nzambe mwana nzambe molimo santo papa simon kimbangu kiangani tata molimo santo totondi obotondi ndeko na biso tozalaki na ye bomoko kati na mosuni mpe molimo lelo molimo na nzoto ekabwani nzoto ekomi kozonga na mabele esika yango ezwamaki molimo nde ezali koya epai na yo po ete aya kozwa lifuti na mayemaso asalaki kati na mokili ye akoki kosenga yo bolimbisi lisusu te biso nde tozali kosengela ye bolimbisi ete nzambe na biso kati na makambo nyonso asalaki kati na lingomba na yo ya bule oyo esepelisaki yo ezala likambo moko to mibale yango elakisama na miso na yo po ete miso na yo esepela na molimo ya mwana na yo azwa esika kati na bayenge peni na nkombo misato nzambe tata mwana molimo santo amen amen na nkombo tata mwana molimo santo nkolo yesu kristo aloba ete ngai nazali lisekwa mpe bomoi oyo azali kondimela ngai akozala na bomoi ata asili kokufa moto oyo azali na bomoi mpe asili kondimela ngai libela akokufa soki moke te nzambe azali ebombamelo na biso mpe nguya ya biso ye azali mosungi oyo azali na biso penepene na ntango ya pasi lokola tata akoyokelaka bana na ye mawa tata nzambe ayokelaka bato baye bandimeli ye mawa pamba te ye moko ayebi ndenge nini tosalimi mpe ayebi ete tozali kaka mabele tika mitema na bino mitumbolama te bondimela nzambe bondimela mpe ngai na ndako ya tata na ngai bifandolo bizali mingi soko bongo te nde nasili koloba na bino zambi na kokenda kobongisela bino esika nkolo yo ozali ebombamelo na babota na mabota na ino nkeka ezala te mpense na mokili esalema te yo ozali nzambe pamba te mbula koto moko ezali na miso na yo lokola mokolo mwa lobi mosili mbwango koleka mikolo ya kobika ya biso ezali mibu tuku sambo soko na bokasi ezali mibu tuku mwambi lifuti na yango ezali misala na mpasi mosika te ekoleka nde biso tokolimwa yebisa biso na ndenge tokokanisa mikolo na biso mpo ete tozwa mayele na mitema okumisama nzambe tata na mokonzi wa biso yesu kristo oyo akobota biso na mbala ya mibale na mawa na ye na likya na bomoi lokola kristo asekwaki ye akolamwisa baoyo basili kolala kufa eyaki mpo na bato mpo na moto mpe lisekwa eyaki mpo na adamu liwa eyaki mpo na kristo banso bakozwa bomoi moto na moto na elikya na ye kristo nde akopona bango bakokutana na koya na ye na nsima nde ekozala suka na ntango akoya kozongisa bokonzi na tata nzambe na ntango ekobongolwa mpe bokonzi nyonso mpe ngolu akozala mokonzi ya bakonzi kino akozongisa banguna na ye nyonso na se ya makolo na ye monguna ya suka akokangama nde liwa moto akoki koloba ete ndenge nini bakufi bakosekwa bakozwa nzoto ndenge nini ozali zoba pamba te mbuma oyo okokona okobotama te soki ekufi te bongo mbuma na mbuma ezali na nzoto na yango oyo ekonami na nzoto na kopola ekosekwa na bozangi kopola oyo ekonami na mabe ekosekwa na bolamu oyo ekonami na kolemba ekosekwa na nguya oyo akonami na nzoto na mosuni akosekwa na nzoto na molimo mpo ete nzoto na mosuni ezali nzoto mpe ya molimo mpe ezali pamba te nzambe azali na nguya akoki kopesa na eloko nyonso nzoto oyo ye oyo na ndenge ye alingi eloko na eloko na nzoto na ye nayokaki mongongo ebimaki na likolo koloba ete koma ete esengo na bakufi nkati na nkolo baoyo bakolongwa sasaipi molimo akoloba ete
babima na misala na bango mikolanda bango elongo mpo ete etikali epemelo na bato ba nzambe. Mofandi na kiti na bokonzi akozipa bango bakoyoka nzala lisusu te, soko mposa na mai lisusu te, moi ekobeta bango soki moke te na moto nyonso mpe te, mpo ete mwana na mpate oyo avandi na kiti na bokonzi akobatela bango, akokamba bango epai na mibeko na mai na bomoi. Deux personnes, comme Moussoussou, la Mabaya, chef. Chef. Deux personnes, mon côté. Pour libérer mon cœur pour na atika nani bakosonga sasi totana mabele fumo moi mokesi mais pour tout ça la moi nzela moke pour tout ça la kesi ata natamboli na libulu na bomolili na kufa na kobanga eloko moko te pamba te yo ozali na ngai elongo. Kristo yo ozali mokonzi na nkembo mwana na tata mwana na lobiko yo olekana na kufa ofungola bokonzi bwa likolo na bandimi banso ozali mabele okozonga mpe mabele. Lokola esepelisi nzambe na kobenga molimo wa ndeko na biso na ntango oyo tokotika nzoto na ye na mabele. Mabele na mabele, putulu na putulu, mabele pe putulu. Tokotika molimo na ye na nzambe, mozalisi na ye na mobikisi na elikia ya solo, ya boyo na bosekwi na bomoi ezali na nkolo wa biso Yesu Kristo, mokonzi wa biso oyo akufa mpe asekwa azali na loboko ya mobali ya tata. Tobondela. O tata nzambe wa biso zala na biso penepene, pesa biso makasi mpe nguya, pesa biso mayele na bolingo na yompo toyeba ete kufa mpe bomoi ya sika oyo yo okoya kabola biso na yo te. Tozala na nkolo ti suka na ekeke. Ye oyo yo longoli, longola ko imaima mpe ko banga kati na biso, pesa biso makasi mpe mapamboli na nkolo na biso Yesu Kristo ezala na biso banso na nkombo ya Mwana Molimo Santu. Amen. Beto kikongo do yukwa makingala savo kikongo ndesa beto kikongo tuzi yukwa kingala savo tokende
nazali mama présidente ya groupe ya GTK, nazali pe lisusu pasteur na église na Karejav na 12e région militaire, nazali mama pasteur. Eloko tokomeli awa tata nzambe alobi na ntango ya pasi mpe na ntango ya bisengo kosangana kokumisanga tata nzambe, yango wana tozali kokumisa na nzembo ya nkembo oyo ngai nanu suti makasi tata na ngai ya libala konseye munene na kati na libala na biso, azalaki na kokabola te, azalaki na bolingo, ezala mwana moke ezala mokolo ye akabolaki te, akaboli ekolo te, nyonso asangi biso, asangisi biso, yango toyekolela ye. Yango wana nazali susu na koloba te, ye atikali lokola elembo monene na kati na Karejav na misala oyo asalaki oyo alakisaki biso. Merci mingi kambe na tondi yo botondi pesa bandeko nyonso mbote oyo bayebi biso. Komona ngai papa ndi le héritier, vraiment toyaki mpona korendre hommage na papa na biso. C'est un père spirituel oyo encadre biso na vie spirituelle na biso. Malheureusement papa nzambe abengi avant, mais biso balale toyaki mpona korendre hommage na funérailles ya papa, mais toremercie tata molimo mosantu na maemanso oyo asaleli biso mpe kokoma biso kotambola trajet molai kokoma awa na nkamba mpe kosilisa programme nyonso ya papa. Toremercie tata molimo mosantu, vraiment tosengi epai na ye apemba biso bana totikala na mosala oyo tata na biso atikeli biso mpo te tolite na komba oyo tata molimo mosantu apesi biso. Totondi botondi. Merci.
Yepe. Ah. Comment on a? Hein? Parlement. Mais ça mérite un hôpital dimanche à 15h.